Esengo ya mwasi nyo surtout ezalaka abala. Kasi ba misusu abala karaba 30 ans, ba misusu 35, ba misusu 20, ba misusu pe 18. Est-ce que soki mwana abali na 18 ans ezalaka esengo to ezalaka na ba conséquences pour mwana mwasi ya 18 ans azali na maturité ya lisolo o to kobetela yo epesi ngai mutu ko swa esala mibongo na ba Kongo ndeko ya ba Kongo apesi histoire o ya vie na ye moko. Mwana mwasi oyo abala kibongo na âge ya 18 ans kaka ndenge basi balingaka mobali ya mbongo mobali ya katuku bianza. Eske mobali oya kobala mobali ya mbongo oyebi mbongo azwaki wapi tango abali mobali ya mbongo 3 mois après mobali bandi koyebisa ye yo oye okuti zamba basi bakata bakona bambila bakona malala obandi kobuka malala ozokolia ndengo wana oyebi esika mutu oyo akataka zamba oyo il faut arroser nini epesi mwana mutu koswa ngana arroser ndenge nini sima mikolo mwana na ye mobali akufi. Qu'est-ce qui s'est passé na bolingo oyo ezalaki nini au juste tangu akeye kosinali ba parents na ye ba parents misuka antela boye est-ce que ba parents bazalaki complice na likambo oyo to complicité yango lisoto kobetela yo oyo esala yibongo na ba Kongo ba ya basi bokota bino bato bolinga mibali ya bien oyo kalisolo oyo. Ce pays n'aura pas de paix, ce pays n'aura pas de chance tant que vous allez continuer à exploiter les travailleurs, tant que vous allez continuer à exploiter les fonctionnaires de l'État. Comment voulez-vous qu'un député ou un ministre touche plus de 40 000 $ au moment où un professeur d'université à peine seulement 800 $? Yaya, passi. Pourquoi cette injustice là wana maluba prédication ya pasteur oyo est-ce qu'il y a raison to azana tort landai de faire souffrir tout le monde. Je dis au gouvernement congolais, vous qui êtes les gouvernants, ce pays ne sera pas en paix aussi longtemps que vous exploitez les travailleurs, les fonctionnaires de l'État exploités. Un politicien touche 20 000. Les gardes du corps qui dorment dehors pour le protéger, on le paie 80 000 francs. Est-ce que nous sommes des humains? On ne peut pas changer la constitution, mais plutôt on doit changer l'individu. D'après lui, c'est l'individu qui est incompétent, mais ce n'est pas la constitution. Yenani, analyste politique mwana mboka Alain Bolojwa oya tumbizamba apesi makanisi na ye. Toyoki nungu kutu likolo makanisi oyo ba interpeller. Est-ce que Azan a raison? Azana tort. Il faudra changer la constitution ou bien on doit changer l'individu. Allez Bolodjo. Vous voulez changer la constitution, pourquoi? Quelles sont les matières qui dérangent aujourd'hui? Vous voulez nous dire que le président de la République n'a pas assez de pouvoir? Je vous ai énuméré le pouvoir qu'a un président de la République. Il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. En cas de conflit, oui. Il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Il a le pouvoir de nommer et de démettre de leur fonction de magistrat. Il a un pouvoir exorbitant, mais il est incompétent. Alors, au lieu de chercher à changer de constitution, changeons la personne. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko et télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance au peu fidélité bozali ko continuer ko pe sa programme oyo enga enene enga elamu dimanche elamu epai na bino bandeko bakenda église déjà. Merci beaucoup de ko sambela malamu, nous sommes de cœur avec vous. Bokolanda biso ata na sima ya misa ya pas de problème o pe na kaita ko landa biso na sengi na bino bo manifester ya partager émission oyo partager émission lelo bokolo ya lomingo balibota mingi za la
kolanda kunayebi ki kolanda biso papa na mama na bana bofandi en famille nde objectif na biso radio loko ezalaka ndengo to fandaka en famille po to landaka o to lobaka awa ezalaka pona ko nuire batu te ya to beta masolo o ezali ko sunga batu to beta masolo pona ko bebisa comportement ya batu te pona ko bebisa personnalité ya batu te pona ko tuka mitema ya batu te kasi pona ko sunga esika ndeko akoyaki yo okoya te esika pe ndeko alongaki yo pe osala nini olonga kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Voilà soki mbali bosota la biso to sengi na yo o s'abonner ya o s'abonner et puis soko s'abonner ko bosana te ko fina bongo cloche ya notification pona o rataka ba programme na biso ata soki mukete ya to ali ko zongela to ali ko loba okoyeba te na inaka yo na vie mutu mususa kotela au poison kaka po kendaka Afrique akotela au poison kaka po ozu musala oye azu yango te akotela au poison po bokena ko luka musala yo bazuyote ye bazuye bazuyete bazuyo et vice versa ya okoyeba te bakotela au poison pour la kaka olati kitoko boya twin family fashion ya on ne sait jamais yango wana et même l'échelle de dit protège-toi l'échelle va te protéger benga biso bandeko tout en contact na bandeko ya anti-poison o se procurer na dembuma ya anti-poison o ko protéger na ba chaque fois mbuma moko pamba eza la garantie à 6 mois na kati ya nzoto na yo ata batelio poison ya ndengini ya na poignée à porte na mupepe na micro na nina sucré et kozwa yote pendant 6 mois soko zaki na poison na mista nzoto yaya et ko bima oko sanza yango est-ce que comprendre ndengo wana dembuma wana garantie ya inane benga biso to ko en contact na bandeko ya anti-poison ya anti-poison oyo c'est naturel o bandeko esungi bandeko ba pesi ba témoignage ebele ba témoignage eza légion moi to banda ko tela mino so ndengo wate mais quand anti-poison wana oko comprendre est-ce que komi voilà yambo to sola le solo ya mama oyo pesi passe ya balaki na 18 ans après 30 ans de mariage mobala monisi ya minene asali mbala suka pona nini ifalaki arroser ko arroser nini okoti naza okuti zamba basi bakata balona bandunda balona batembele balona ba orange yo bandika ka kolia mama oye pa Fiston mboka ina Europe ngada keite mboka ina monde antina tambolité mais suka nango vanité de vanité 30 ans après nazongi makolo mobala salinga imbala ya suka pona boyi ko arroser o arroser nini yango to kobeta lelo ya yambo to beta le solo wana tika to développer moi deux makam oyo modi bongo na sommaire Nebsa kabino ba prédication ba pasteur ba ça trop différent de pasteurs qui sont de flatteurs batu oyo mingi oyo kaka ba kombo ekenda kenda wana nzamba za la kasusu na bango te landa ba prédication na bango et za la terre à terre kasi ba pasteur mususu voilà les pasteurs que nous voulons dans des places qu'il faut ou à ce côté abino ba pasteur à mikolo ba comme ba flatteur ba tu as jalelo ozomo na muto osala mabe mais osala ki jalelo pour nini osali ko banga to bosani bible ndenge ba yebisa ba roi vérité ki ba rambosa la ezama la muté y a encore des pasteurs oyo maté ya kala o ba sala la ba ya bible rouge eza rouge noir eza noir pembe eza pembe bazote les hommes qu'il faut. Ce sont les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Talaba pasteur oyo, il faut te kumusaka. Pasteur oyo. Le pays, on parle du Congo bien sûr, le pays ne sera pas en paix tant qu'il y a inégalité, tant qu'il y a exploitation des travailleurs. Le pays ne sera pas en paix tant qu'on exploite le fonctionnaire. Comment voulez-vous, il y a un garde du corps, alors soit mbongo mukie, mais yo, osa mokondi, osa plus de 150 000 $, yomoko. Comment voulez-vous, comment jugez-vous qu'un enseignant, oya commission mutu, azwa kaba mbongo ya mikie, mais yo mutu, osa na parlement, osa plus que ça, yaya. Pourquoi on ne peut pas changer cette inégalité-là? Tout le monde a un exemple Burkina Faso, l'anda au pasteur à lobby et pressinga et sengo mingi. Est-ce que à Kosi, toi lobby à solo, l'andaï? De faire souffrir tout le monde. Je dis au gouvernement congolais, vous qui êtes les gouvernants, ce pays ne sera pas en paix aussi longtemps que vous exploitez les travailleurs, les fonctionnaires de l'État exploités. Un politicien touche 20 000. Les gardes du corps qui dorment dehors pour les protéger, on le paie 80 000 francs. Est-ce que nous sommes des humains?
L'enseignant qui t'a formé à l'université, vous le payez à peine 800 $. Mais vous payez 40 000, 60 000. Est-ce que nous sommes des humains? Comment est-ce que nous allons parler de la démocratie et du développement aussi longtemps qu'il y a cet écart-là? Les uns sont là-bas, vous êtes dans la boue ici. Comment est-ce qu'on peut parler de ça? C'est pourquoi le poison ne va pas finir. Vous allez mourir les uns après les autres. Ça ne va pas finir. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas équité, aussi longtemps que nous ne rendrons pas la politique obsolète dans ce pays, que la politique devienne un service comme l'enseignement, comme la magistrature, que chacun entre pour aller servir et non pas pour aller s'enrichir. Aussi longtemps que nous n'arriverons pas là-bas, nous n'allons pas changer ce pays. Tout le monde sait que le moyen le plus facile de s'enrichir, c'est devenir qui? Politicien. Et combien se préparent ici pour devenir politicien? Allez-y, allez-y, je vous encourage, mais allez pour servir et non pas pour se servir. Bien-aimé, Dieu jugera le mauvais riche, ceux qui font souffrir les autres, ceux qui mettent les autres mal à l'aise, ceux qui détournent les deniers publics. Vous détournez les médicaments pour un hôpital. Les enfants meurent de la malaria pendant que vous avez vendu ça ici quelque part. Et vous trouvez que vous êtes normal. On vous appelle Gabriel, on vous appelle Jean-Marie, on vous appelle quelqu'un et vous vous dites que vous êtes membre d'une église. Ça doit continuer comme ça? Non. Dieu jugera tous ces mauvais riches. Alors, si je parle de mauvais riches, y a-t-il de bons riches? Oui. Y a-t-il de bons riches? Oui. Les bons riches, ce sont ceux qui savent que Dieu les a bénis et ils sont devenus riches. Et avec cette richesse, ils servent Dieu, ils servent leur famille, ils servent les autres. Donc, pour eux, l'argent, c'est un outil qu'ils ont au service de Dieu, au service des autres, au service de l'humanité. Il y a beaucoup dans la Bible. Je vous présente Noé, pour qui vous devez dire merci aujourd'hui. Noé, c'était un homme riche, un entrepreneur qui travaille et à qui Dieu donne la responsabilité de construire une arche. Ce n'était pas une maison, une arche qui avait une centaine de mètres en 3 niveaux. Il construit ça avec son argent propre. Il n'a pas fait la rambée. Tout seul. J'attends, vous les riches de cette église et de cette ville, quel jour vous allez vous réveiller et commencer à dire, je mets 1 million pour l'œuvre du Seigneur, je mets 1 million pour aider les veuves et les orphelins. J'attends. Parce que nos... Totikala kaka na makambu ya mboka République démocratique du Congo et pas wapi analyste politique mwana mboka Alain Bolojwa a pesi avis na ye et ça consentement na ye, tout peuple est libre de dire ce qu'il veut. Alobi parce que nous salami balingi ba changer constitution, ba bongsa constitution, sikabwe na ebandeli ndenge balobaka ke tangi FCC cash, voilà FCC et bané ko bloquer cash moyen et ça les athées par après c'était les ministres qui bloquaient qu'on sort plus tard on ne sait pas. Alors te ko suka awa te ki balobi constitution mutu ezali ko bloquer pour na mokonzi ya mboka asala. Est-ce que constitution ezali ko bloquer pour na mokonzi ya mboka asala ngana ebité Alain Bolojwa le kaki na etando yuke alobi ce n'est pas la constitution qui bloque mais c'est plutôt voilà, il a dit ceci. On ne peut pas changer la constitution, mais plutôt on doit changer la personne qui est incompétente. Qui est cette personne-là qui est incompétente? Pourquoi on ne doit pas changer la constitution? Constitution et l'ongoli va pouvoir à Mokondi Mboka tondengenini. Il paraît après discours naïe, après Kolobanaye Oda est indiqué, moi Mboka Ale Bolojwa a été interpellé, mais je n'ai pas de confirmation, mais yo kanam obaloba oyo Ale Bolojwa lobby. Est-ce que lobby a solo to akosi landa? Je fais la chaise. C'est moi ou c'est M. Félix? Nous sommes en train de parler des intérêts de Félix et du FCC Cash. Nous ne sommes pas obligés. Vous voulez changer la constitution, pourquoi? Quelles sont les matières qui dérangent aujourd'hui? Vous voulez nous dire que le président de la République n'a pas assez de pouvoir? Je vous ai énuméré le pouvoir qu'a un président de la République. Il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. En cas de conflit, oui. Il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Il a le pouvoir de nommer et de démettre de leurs fonctions de magistrat. Il a un pouvoir exorbitant, mais il est incompétent. Alors,
Au lieu de chercher à changer de constitution, changeons la personne. Changeons plutôt la personne, elle est incompétente. Ce n'est pas le problème de texte, c'est le problème d'inadaptation, l'inaptitude de la personne qui devait respecter, faire respecter la Constitution. Ce qui veut dire que vous êtes en train d'analyser à contre-courant, mais avec peu d'intelligence. La Constitution elle-même, en soi, n'a pas de problème. Pensez-vous que notre Constitution n'a pas de failles, d'après vous? Non, mais les failles, là, n'interdisent pas à un président de la République de garantir la desserte en eau potable, de bâtir ou de construire des infrastructures qu'il faut. Non, je n'ai pas dit dans ce sens-là. Si vous reconnaissez qu'il y a des failles au sein ou encore dans notre Constitution, ne voyez-vous pas qu'on peut aussi, c'est vrai, une œuvre humaine, en aucun cas, ça peut être parfaite, oui, mais on peut aussi retoucher ou revenir. Non, mais vous voulez retoucher quelque chose que vous n'avez jamais appliqué. Commençons d'abord à appliquer la Constitution. Pensez-vous que si on donne à un militaire 237 000 francs, c'est parce qu'il y a un problème de Constitution? Pensez-vous vraiment que si le gouvernement vient en retard, c'est parce qu'il y a un problème de Constitution? Pensez-vous vraiment que s'il y a un problème de desserte en eau potable, en électricité, il y a un problème d'insécurité, c'est parce que c'est la Constitution qui nous empêche d'exercer pleinement le pouvoir? Pour construire des maisons dans ces pays, construire des routes, on n'a pas de moyens. Mais pour construire Félix Tshisekedi, on en a toujours. Je vous ai démontré l'autre fois que l'État congolais consommait, permettait au Parlement de consommer près d'1 million de dollars le jour. Ça, ce n'est pas la Constitution. Près d'un million de dollars par jour. Plus d'1 million de dollars par jour en termes de frais de fonctionnement. Et vous pensez que c'est ça qui justifie les changements de la Constitution? Non. Vous êtes géré par des immoraux, des gens qui ne veulent pas respecter la norme, qui ne veulent pas respecter la Constitution. Le jour où on va respecter la Constitution... Heureusement, le président de la République, l'autre fois, l'avait dit qu'il faut qu'il y ait réduction des trains de vie. Est-il sérieux dans ce qu'il dit? Mais non, quand vous dites... Vous le prenez au sérieux. Quand vous dites que les parlements nous consomment près de 1 million de dollars le jour. Le président de la République nous consomme près de 2 millions de dollars le jour. Je le dis ici, la loi sur la réduction de comptes est là. Voilà pourquoi il avait dit qu'il faut qu'il y ait réduction de trains. Non, mais s'il était sérieux, on devait les sentir... Oui. S'il était sérieux, on devait les sentir dans la loi des finances. Le budget n'a pas changé. 60% sont réservés et pour le fonctionnement des institutions. 60%, rien n'a changé. On n'a pas augmenté la solde de militaires, on n'a pas augmenté les salaires des agents publics de l'État. Mais les dépenses liées au fonctionnement des institutions ont connu un accroissement, sans oublier que chaque année, il y a toujours des dépassements. En 2022, dans le rapport de la Cour des comptes, il y a eu dépassement à la présidence de 190%. Là, ce n'est pas une faute, hein. Dépassement en soi, ce n'est pas une faute. Qui vous dit que ce n'est pas une faute? Économique. Heureusement, vous êtes un économiste. Non, mais qui vous dit que ce n'est pas une faute? Les économistes, c'est que vous êtes. Non, un économiste sérieux ne peut pas le dire. Parce que pour qu'il y ait dépassement chez vous, vous devez ponctionner dans les crédits des autres. Et vous pensez que lorsque vous désaffectez, vous prenez l'argent qui était destiné pour l'armée, vous l'utilisez pour votre fonctionnement, ce n'est pas une faute de gestion? C'est ce qu'on vous dit? Non, ça ce sont des délinquants scientifiques qui le disent. Mais en réalité, les dépassements, c'est un crime économique. C'est un crime de gestion. Parce que vous avez privé les autres de leur crédit et vous les avez consommés pour des futilités. C'est ce que nous vivons dans ces pays. On devrait être avec... Non, s'il vous plaît, comment voulez-vous... Non, il ne peut même pas être là. Comment voulez-vous que dans un pays qui prétend être géré par des démocrates, des socialistes, des gens qui prôneraient pour le progrès social, que les cortèges du président soient constitués de plus de 37 véhicules. 37! Et pensez-vous qu'il n'y a pas lieu? Alors que dans d'autres administrations, notamment la police a un problème de patrouille. Nos policiers font le patrouille à pied. Et chaque année, pratiquement, ils changent de véhicule. Et vous pensez que c'est un pays sérieux? Comment peut-on laisser un président de la République consommer près de 600 millions de dollars en termes de frais de fonctionnement? 600 millions de dollars. Mais soyons sérieux, Mobutu a géré ces pays avec un budget de moins de 400 millions de dollars.
Joseph Kabila de 2001 à 2003, à 2006, il avait pratiquement un budget de 450-500 millions de dollars. En 2006, de 2006 à 2008-2009, on a atteint pratiquement plus d'1 milliard de dollars. Alors comment on pouvait faire fonctionner tous les pays avec tous les départements avec 1 milliard? Aujourd'hui, l'institution président vous consomme près d'1 milliard de dollars. Mais regardez les conditions de vie de votre population. Évitons de considérer que parce que vous habitez la Gombe, que le pays va bien. Non. Plus vous vous éloignez du pouvoir, plus vous sentez la misère. Alors, imaginez la situation de la population qui vit dans le milieu rural. Parce que déjà ici à Kinshasa, il y a plus de 46% de la population qui vit en deçà de seuil de pauvreté, qui dépense moins d'1 dollar le jour. Nous donnons à un lieutenant 100 dollars, c'est-à-dire qu'il a droit de consommer 3,3 dollars le jour, lui et toute sa famille. Mais nous donnons à un député 3300 dollars le jour ou 1100 dollars le jour, et vous pensez que c'est normal. Ce n'est pas normal. Et la personne qui est à la base de ces inégalités, c'est M. Félix Tshisekedi. Et donc, nous devons arriver à mettre fin à cette aventure. Nous devons arriver à stopper cette folie parce que le pays appartient à tout le monde. On ne peut pas laisser certaines personnes vivre dans l'opulence, dans une opulence insolente, alors qu'il y a des gens qui manquent de tout. C'est ça le message. C'est-à-dire que le problème n'est pas dans la Constitution. Le problème, c'est dans la composition ou dans les capacités de ceux qui sont au pouvoir. Ils sont méchants. Tellement méchants que la souffrance de la population ne leur dit absolument rien. Et donc, si nous devons changer quelque chose, on doit faire partie de M. Félix Tshisekedi. Si nous les laissons, nous sommes des complices naïfs. Investissons-nous pour qu'ils partent. Voilà. C'est la fin de l'émission en même temps. Oui, hein, les élections seront organisées. Il faudra attendre encore parce qu'en 2028... Non, mais là, vous parlez de quoi? Du règlement? Du règlement? Le gouvernement sera mis en place tantôt parce que déjà les bureaux de la Sénat sera aidé. Non, mais tantôt, mais ça va servir à quoi ces fameux gouvernements? Vous avez eu le gouvernement des... Vous avez eu le gouvernement des cinéastes. Ça faisait partie de vos réclamations. Vous avez eu... Non, jamais. Ça a pris beaucoup de temps, on n'a pas... Non, mais parce qu'ils ne sont pas sérieux. Vous avez eu le gouvernement des cinéastes, les gens qui font des films, comment on les appelait, le Warrior. Ils ont tourné des films, il n'y a pas eu de résultats. Cette fois-ci, vous aurez un gouvernement des dessins animés, certainement qu'ils seront dans la même logique, mais la population ne va pas se retrouver. Ça sert à quoi d'avoir un gouvernement qui ne sert à rien? Ils ne serviront à rien. J'ai suivi quelque part... Si vous pensez que les premiers gouvernements avaient échoué, je parle de Warrior, comme vous l'avez si bien dit, le prochain... Souhaiteriez-vous que ce soit comment? Non, mais je n'ai pas à souhaiter, ils doivent tous partir. C'est simple. Ils ne sont même pas encore là. Non, mais ils ne doivent même pas venir. Que ce soit M. Félix et ses fameux parlements, on doit les mettre de côté. On parle du gouvernement. Non, mais le gouvernement est la résultante d'un mauvais parlement. Alors, pourquoi voulez-vous attendre un gouvernement alors que la composition du parlement pose déjà problème? Des gens qui avaient des machines à tricher à la maison, qui sont pompés de voix à domicile, des gens qui sont immoraux, incapables de prendre des décisions. On leur a même interdit de voter les membres du bureau. Ils fonctionnent comme des automates. Et vous pensez que des gens comme ça pourront contrôler ou légiférer en faveur de la population? Ce sont des mercenaires. Ce sont des mercenaires. Et d'ailleurs, cette assemblée est présidée par qui? Par Yonani. Hein? Ya to kobete la osika boli solo bande ko ya basi bokota ya mbali bokota to solo la po makambo tali ko lekana mukili o ya pasi no baka chaque fois ma solo o to bete la kabino ya soki e salami para yote osomona lokola fiction papa fisto ma solo za la kabo ndanga nini ezali ma solo o to inventaka yango te ezali ma solo oyo bino moko bo pesa kabiso to beta yango na intention ya ko nuire batute ya ko bebisa
bomoto ya mutute kasi ya kosunga kaka esika ndeko akwei yo okwea te esika pe ndeko alongaki yo pe olonga ndeko apesi lisolo ye moko lisolo papa Fiston beta lisolo oyo ngai na yo kaka otango lobaka ezalaka malamu mingi na jeune fille kuta na jeune garçon oyo azana eloko te bo banda vie ensemble comme ça oyeba mbongo na bino euti wapi oyeba jeune garçon oyo azwi mbongo na ye ndenge nini kasi ezalaka malamu mingi mingi penda te yo okuta mobali ya se azwa mbongo ba jeune fille ba mesala kobenga mobali ya bien ata ba semeki bandeko ya basi yo bolinga ka basi bandeko ya mibali te pona ninyo yo ata ba parents ba famille ya mwasi ndeko na biso te abali mbali wana bien mobali ya bien zalaka nini pona bino mobali ya bien zalaka nde mbongo katuku bianza kasi yoka lisolo ya mobali ya bien ngoyo papa Fiston nga na balaki trop jeune na 18 ans nazali mwana ya Matadi mwana ya Bakongo bien sûr na 18 ans nga na balaki déjà papa na biso zalaki mutu ya mbongo ebele mama na biso mutu ya mbongo mobali o nga na balaki pe azalaki mutu ya mbongo na yebite po ndeko pa expliquer biso te akutaki na mobali wana ndenge nini est-ce que ezalaki coopération ya papa na bango na elaki mobali wana abala on ne sait pas wana pesi biso détail te pour biso betaka lisoka ndenge pesi biso bref mobali oyo azalaki mobali ya mbongo yaya okuta na mobali ya mbongo ndenge bolingaka mobali ya bien wana meka koyeba ba source mbongo na ya zwango wapi est-ce que papa tikla héritage est-ce que toza awa na Bakongo tangu baba na mobali na ye papa Fiston mobali ya mbongo basali kaka 3 mois papa Fiston tangu na kota ndako ya libala 3 mois kaka ya 3 mois ya pamba na koti kaka tobali lelo une semaine après voyage bandit talaka nga na Bakongo mais na voyage presque monde entier mobimba France na kenda Palestine na kenda Égypte Suède Suisse États-Unis partout avant to comme à 3 mois nga na tambola ki ba payer B déjà Europe et Afrique ko kende kaka ba vacances papa Fiston kolato wapi nga bandaki kolata ba coller na banda kolata coller na nga ya moins cher ezalaki ya $5,000 papa $5,000 na imama $5,500 $5,000 tala kuli mbongo ya kosakana te ezalaki na esika moko wana mobala na ota cash wana bakino zwaka na mbongo autre linge papa Fiston mbongo na sakana kina mbongo na 3 mois kaka tant wana na 18 ans mwana muke âge de fleur tangu 3 mois pamba ekoki boyebi mwana à 18 ans aza vraiment la maturité makasité on a 5 ans na baboti ko wela mbangu balisa mwana ote ya mwasi o aza na 18 ans koki akende ko bala tête pesa mwana mwasi ata jusqu'à 25 ans 25 ans aza bena moi mature parce que moi si à 25 23 ans akoma mature mais 25 ans déjà mature akoko résister ngai na 18 ans 3 mois ka boye mobali afandi sanga jo buso bisinga di oyebi ndenge wali wana yo ye okuti zamba bakata déjà balona bitabe balona masangu balona malala balona mantembele mfumbwa nyonso tu wana yo ozobuka kaka ozokolia otunaka te nani akataka zamba wana nani alonaka bilanga wana yo ozokolia kaka ndenge wana papa Fiston na comprendre te bobala balanga bakata bilanga mone biso to na bilanga te awa eza mamba libala abi abi bilanga ndio solo bananga because na bisiote yo ozolia malala ozolia ba manga ba bitabe ozolia ba biloko ya bio mfumbwa ozokolia kitoko mais oyebite banani bakata bilanga wana yo ndenge ozali wana il faut arroser na arroser ndenge nini est-ce que biso kenda bilanga il faut arroser quoi arroser cela veut dire que donc ndenge bakata bilanga nga pena rozaka na bwakela bilanga mai pe ekola na participer na ndenge nini papa Fiston kaka ndengo lobaka pesa ka mutuko soit et pesa kinga pe mutuko soit na koki yango te mobalo qu'est-ce qu'il dit comme ça moi je comprends pas je ne comprends pas na tiki yango boete na kei pa ya mama pour moi na siki mama pa mama na yebisi mama na yebisi aboti na biso na bengi si bango baye papa Fiston baboti baye na ke to maboti baye na yebisi bango tala mobali na nga soloba nga na kuti basi bakata zamba balona malala balona mutu na sokolia na sokolia la soko mela mais la il faut na arroser ndenge nini papa Fiston wana j'ai pas compris na yebisi papa ndengo wana papa na biso akipaki yango te ba yakipe tando kalba na nga kuna mais ba kipe yango te na mona ki yango moi louche
moi louche kala mingi te boye mwana na biso ya liboso akufi mwana akufi boye ndenge nini epesi ngai mwa mtuko swa tangu mwana akufi ngana comprendre yango te mais ba parents ngana mwana muke mwana akufi nga boye ne ba parents ba olobe lo te na bana ko comprendre yango te mobile na munoko na yeka papa fiston yo il faut arroser arroser wana esilite il faut continuer ko arroser po ozoko lia papa fiston ngana bana epe ko yeba te na kati ya mariage wana na sali 30 ans de mariage. Imaginez na bana qui na 18 ans si ko 30 ans de mariage calculer na zana âge nini. Papa fiston ya solo ndengo olobaka mibali misusu batala rade étoile mwasi oaza po asaela yango tangu ngana sayaki na libala wana mobala banali kozoba mbongwe ebele koleka na mone ke o mwa ete moko na komi kolota bien te mutu na ngeko ba su malam penate na arroser nini abandela ka ba makamwa soika mo incompréhension mukia yo il faut arroser biloko zo lia wana malalo lia ka wana oyeba mtakata ka bilango oyo il faut arroser au fil du temps ya na yeko découvrir na tunie mama o découvrir ki yango papa na découvrir ka ndengo wana nzoka mobali na ngai bato ba Kongo nzoka mobali za kana kodia ya famille na bango do mbongo oyo mobali azalaka nango ezalaka nzoka kodia. Donc, quoi arroser, ça veut dire que quand des produits yo mbongo, et zola papa fisto, ngana tambola monde entier, na mata babio bisou, ba mituka tala na ba Congo, mais ba mituka oya, d'ailleurs mituka soke ye, et qui t'a matalité, na province na biso, mituka oya luxe oyo, ngana poussa na lembado ki, ngana balance na mituka 6 mois te, o Range Rover, o Amer, o Mercedes amiko, ya nga 6 mois bado ko raté, il faut na changer mituka mbongo ko sakrante. Talaka ki jeune fille zunga na libala ko sakrante. Donc ndenge na bado ko lia mbongo ya kodi wana, ndenge ko de bado ko produire et sengaki ngaipe na lesampunda. Lesampunda mpunda lesayo. Nena lobaka opesi makambu, ozui makambu. Oh! Ezalaki nzoka boye. Mais yaya, kodi asoke bandiko senga batu. Et bandiko musmakile ya batu, c'est que zali mabe koti déjà. Na tuna ka ba nga papa fiston kodi ezalaka mabete. Kodi ali pouvoir ya mbongo ya famille ya bozui. Ezalaka pa Congo do batu batana komo na bango ba Congo za kabin kodia. Mais ce kodia wana e bandiko senga mbongo c'est que mabe ekoti. Ngana eko timbela doki mwana na nga kufa ki doki kodia o elia ki kodia bandiko lia batu kodia mabe. Na keko yebisa ba parents lisusu talanga ba yebisa ngai boy nzoka nde papa na biso pe asali mutu ya kodia c'est que moi j'ai imaginé ndengona pour ça ma kamwana papa azo occuper yango te mama pe azo occuper yango te oh ndenge nini boye bo occuper yango te ndenge nini papa azala mbongo mama azala mbongo ye mobali pe ya mbongo est-ce que basala nga likopate ba pesa ngai pe ya mobali wana pona peut-être ba utiliser étoile o ya ngai papa fiston makambo sana mukili oyo soki peut-être na bala kete na ba 25 ans na ba 30 ans na ingana ko une fille mature na ingana comprendre qu'est-ce qui ne va pas benda ba jeune fille matoyi yo muto lingaka mobali ya bien okuta na mobali mona nzela azoko pesa yo mbongo ya rien pour rien ezala ko pesi makambu osui makambu o mobali wana kutute azo spoil ngamo ete azo pesa ngaba mbongo nazoko shina ingana ngaka kutu na ozo shina ete tango azo pesa yo oyebi oyo ozo pana yo oyebi te baya basi bokomi est-ce que bokomi baya basi bokomi est-ce que bokomi to so la pembe yo mobali ozana ye chéri copain to nani olingi ete membongo na yo ozogolia yo kanto za yanki yo kanto yebi te ge olingi ete tanga zo pesa yo wana lesa mpunza lesa yo yaya yo zo liate tango bakobisa yo arroser kwa yego tu chance na yeba ki arroser visa boy mais yo tango ko arroser bakoyebisa ote ozala ki jeune fille osali bota ki jeune fille tango komela ki mama libale ezali ko yate obali bo libale ye ko bota ezali ko yate okoti boy okomi porter malheur na ndako bobali abat oyo bali wana vina yebo ngaka te porter malheur nani joka mwasi yo oliaka mbongo ya tonton moko boye
on a china ye na ndenge nini yaya na ndenge nini basi ebele ba na mabala bazoko yeba te qu'est-ce qui ne va pas vina yo komika antenante na ndenge wana banda obala yo okoma kokonda vieza la bala mutemo bali ya batu kutu azalaka na possibilité na ye banda abala yo possibilité za rasute komaka mame bomati bokiti est-ce que okomi ye aliaka orange ya batu oyo munduso akataka bilanga akoni yango ya arroser te il faut arroser papa fiston pasi ya kosakana te ya ba jeune fille bayebaka tangu na bandi na bi buzobe koya na bandi siko ko sambela ba fiston abina neti papa qui pète maman qui pète senzela et komika lo sambo papa fiston nga na bandi ko sambela oui na ko mona clairement que ezala ki pena nkodi ya wana ya famille tangu na bandi ko sambela papa fiston l'ensemble futaka ya l'ensemble epola kateo mobala banda ko yebsanga liboso yo il faut arroser ko arroser sili po yaya na kanga kibana na makila na Yesu bana osala yaya tango osambela prière na yo yebsaka ya nzambe ba sopa makila Yesu Kristo tout au long pona bana na yo kanga mutu asimba bana te yaya yo sambela ko otanga ko bana otendenge nini tango osambela yebisaka nzambe tanga kakobo ya bana na yo ata bada 10 moko makila Yesu Kristo ezinga bango komi est-ce que komi c'est que bien tout ça va j'aime ko ça va j'aime tenir tanga ba j'aime telanga ba j'aime partager bo pesinga déjà plaisir au sakalate to lo baki avant 3e anniversaire il y a avant 2e anniversaire il y a radio le collé toko ça 25 000 abonnés ya 25 000 abonnés toko ki déjà to bandi ko le ka 25 000 bo salinga plaisir au sakalate bo salinga plaisir au sakalate mbote na yo maman Emilienne Mboma est-ce que komi c'est que bien ya papa Richard Watuzola la bosanité Jack Bauer puissance Jacques Bauer soka promettre à réaliser kayango voilà kenda kandengo wana maman Marie-Thérèse la première dame de Belgique Oumela maman yonde mankambu na bosanité la première dame de Brésil de São Paulo la nanouche Mukoko, au comprendre, appel masqué dièse 31 dièse et kindaka ndengo wana soko sana besoin ya kabelo ya milai pena doki benga biso to en contact na la nanouche Mukoko appel masqué dièse 31 dièse et kindaka ndengo wana papa fiso teme ko sambela kimingi mobala ti asiko ko sangai yo il faut arroser mobala bandi ko sangai yo otumbi zamba yo tumbi zamba na ngai ndenge nini obandi ko tumba zamba na tumbi zamba ndenge nini mobali susu nga na tumbi zamba te eti lo makambu ya na rose e komi na tumbi zamba donc ba prière na ngai e bandi ko déranger kodia oya marque nini ndinga prière te kodia bandi ko lia batu mabe papa fisto pression talaga na bag na 18 ans combat to sali 30 ans de mariage dans 30 ans wana souffrance les qui a rosakana de siko répercussion tellement nazolinga ko rosete na rosete une fois ça le savoir moi na kei na bandi ko kangaba na bakila ma Yesu Kristu ale koma ngamba kutumba zamba bakana ekoki abotoli biloko nyonso apesa ki wana na atali awa na kei bande ko église balobi to ba suspect na kotanga bakomoto babino soko continue wana etali liwa po ndenge kodi na bino bandi kolia batu boye soko ekoki bana te ekolanda yo moko ekolia yo bima kuna papa fiston ngana bimi na libala wana na bima tangu na bima na libala wana na tika nyonso papa fiston talaka c'est pas facile na banda ko kende mikili en poto ngana keite mutu ko ina tambo na ngote talaka ngasika boye na préférer na ngana zonga makolo na sala boye ke na kende kuna basenga ngana rosé kwa roye sili bali kutumbi zamba siko eno ke kamu singa yi waza analyse personnelle mais papa na biso na yebite ayaki kokufa papa kufi mama kufi wazaki na yebite ba kufi nini est-ce que zaki complicité te qui va pesa yanga pa mutu wana ba exploiter toile nanga ta ngana résister ba mutu bango moko ba se sacrifier wana yebite saka analyse to sali papa fiston kebisa bandeko basi ba jeune fille. Oui, mutu nyonso alingaka mobali ya bien na libota na ye, mobali ya bien. Kasi oui, parmi
bakatu exception ezanga te soki oza na exception okutana mobali ya bien azwa mbongo ça va likambo te gloire à Dieu kasi luka olandelaka mbongo yango ezalaka ndenge nini ezalaka ndenge nini na secret pe ba mibali soki bozana ba secret obali est-ce que moi papa visto tout non moi ezate soki obali moi si to avobala yebisa no ngai na za awa na mbongo nanga na mbongo akodia to na mbongo akisi mama koloba te ata yo moko koloba ne mbala koloba te ata na tuni mutu na esi bandeko mbala koloba obali mbala na kisi na kisi na ngai boye bakondima akoloba bon musu baloba bango musu akoloba pete et to pe moi si on a na makambu na ngai okoloba akoloba te est-ce que bokomi na tuni mutu no ba na tuni ba mama salaka angele soki na bala katana ba 25 ans na ngo ça peut être mature mais nga na 18 ans ba mama towela ka kobali sa bana mbangu te 18 ans et la fille de 18 ans est encore petite a na mémoire te mémoire ça na nous frère c'est longo moko te ayi ko capter te tozi la kamo angele attaque de 25 ans ata 30 ans salaka angele yebaka partenaire na yo aza ndenge nini tala lisolo ya mama oyo ya matadi ya ba Congo bien sûr ya Congo central et soki awa soki lisolo oyo esa lisolo na bino et tuki mutema na bino to beti yango malamu te limbisa biso kasi soki omonique pays lisolo oyo intéressé ote peut-être et ko intéressé de komoko songolo et sikamoko pakala tangu yo oko partager émission oyo to soki awa pona lelo dimanche lelo to partager yango to partager ba live na biso merci beaucoup. Maman Emezola, merci beaucoup. Maman Suzanne Massamba de moi, merci beaucoup. Maman Emilienne Mboma, merci beaucoup. Marie Bivance, merci beaucoup. La Zaïroise, merci beaucoup. Arlette depuis Kisasa, merci beaucoup. Bozaki et Belen de Nairobi, merci beaucoup. Eric Chumanuka, merci beaucoup. Nabosa Niote, Trésor Pindi. Depuis Madrid, le prince de Madrid, et Kendaka Ndengwana, Eric Chumanuka, le prince de Barcelone, voilà, et Kendaka Ndengwana. La bossa de Binote, disons le Chombo, Yamama Fran, un prince à New York, et Kendaka Ndengwana. Voilà. Ndekota na biso soki osana sola ko beta benga biso soko osubiso te komi tungu ce matin de ko tindela biso audio to kolanda audio to ko beta liso na yo kaka ndengu to beta yango soki polingi to tanga kombo to kotanga kombo soki oboyi to tanga kombo te to kotanga kombo te biso to fonctionnaka ndengu wana. Voilà, allez, portez-vous bien, santé de fer à tous hein. Chap chap et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo